Ndenge résultat bimbo bana 6e ba se pe ba résultat ba ba so ba poudre. Bozela ba statut mena WhatsApp bo mona mukolo mo ya zoba silisa classe kala. Anga reposter photo na eti azora diplôme ndenga so para poudre. Mukolo zoba. Oh là là. Voilà. Et nous voilà. Très bientôt déjà. Ça va Jinga. Jour moins deux hein. Ça va tomber. Préparez-vous. Serrez vos ceintures. Maman, passez là. Voilà les choses difficiles à commencer. La maman, les familles votent. Toujours. Tant que la Belle Vie TV, au Kanisa Rapé, Candy Star. Au Kanisa Rapé, Candy Star, parce que na Candy Star, na Belle Vie TV, la chaîne ya Maman Belle Vie. Candy Star, pesa ba film, ba histoire, puis ya des okota. Belle Vie TV, pesa ba film, ya des okota. Donc, nous sommes balés, zaka idée à mutumoko. Bisous, Exode 14. Merci beaucoup. Moi, c'est vrai, bébé, ça bien, ça va. Donc, nous sommes balés et ça, quand Maman Belle Vie. Ba film, ça qui toko, histoire, ça très bien, na ABC Bino. Bolanda, on a Candy Star, ça mingi français. Belle Vie TV, ça français, lingala, donc tout ça, ça na Belle Vie TV. Mais na Candy Star, maman, ça qui a ba film, kaka ya français. Ya français, ça kuna. Donc, boyaka, na Belle Vie TV, otali, ozeli pe R et kokyo, otali pe à Candy Star. Candy Star. Exode 14, merci. Donc, parce que Batoumi Baé à l'alika la Belle Vie TV, à surtout qui coucou la sagesse. À l'alika ba surtout qui habite, na on la à 16h, on attend la Belle Vie TV. Or, autant on pense la Belle Vie TV, il faut aussi qu'on pense na Candy Star. Nous sommes les accords pour nous soutenir notre maman, notre Belle Vie na biso. Olingaka yo soutenir na ba chaîne emi balé olingo PCS na ba chaîne emi balé olinga ndenga sikana na Belle Vie TV azake heureuse tant amona ba film nezo talama azomona ba commentaire azomona ba vue et ça la kaye bien ndé morope et osala epé bien lisusu soki famille bota boté sous maboko makasi kuna bo renforcer ba abonné na Candy Star na ba vue et ça la très bien. Et au ça là vraiment comment bien. Mais peut-être son le bien, est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup Pierre qui est dans ça $50 et ça 16 pouces. Non quand tu as live, bah j'aime les kébé, bah commentaire les kébé awa. Malheureusement on a déplacé pour la carte live. Donc son la zone la retour dans côté courant peut-être na resaper sur live. Pour la bateau, botou na ba robe numéro 85 24 43 110. Châtiment mteza kit. Soki châtiment esili. Oyo eza réponse ya Candy Star. Soki châtiment esili na Candy Star na Belle Vie TV nzalezake. Candy Star na Belle Vie TV nzalezake. Jeune zate s'il vous plaît. Ba film awe eza na Candy Star soki esili. Ndeka eza na Belle Vie TV esili mususu ekoti même na Candy Star. So châtiment ici les sous qui fait film même sous ce quota. Bon mi tout ça maté parce que n'a biqué. Merci beaucoup. Trophée la réveil. En tout cas, votre histoire trophée la histoire d'amour. Ouais, ça histoire d'amour, ça sort mon nom. Il y a la carte toujours peine na ngai. Candy Star na Belle Vie TV nzala ezate jeune ezalate pose ezate bomoni soki châtiment esili Pepsi somme Maria Pepsi la sagesse donc Belle Vie TV na Candy Star nzala ezate
soki bomoni film esili déjà na Candy Star c'est que bozela mosusu écoute épisode à sika histoire à sika pardon na traumatisé bino pour na trophée mama et histoire à trophée lisusu tumbone mutu te na simbe pour te mais bino mo bo tumbo et on ya na eli boso na bino apo bo gangi awa donc Candy Star on a Bellevue TV Candy Star on a Bellevue TV eza na nzala te na sens nini soki na Candy Star film esili mbala mo film mosusu ekota Bellevue TV pende moko donc aye patika nga kimia grâce atika nga pe na tike so abo tika nga to tika na ndeni donc soki film mosusu esili na Candy Star mosusu ekota Candy Star ekomi lokola Bellevue TV nzala ezana on te zate ke botali film après une 2 semaines 3 semaines boye des histoires mosusu ekota non eza subongote ekomi boye film esili mbala mo mosusu ekoti donc ekomi bon film awe esili mosusu ekoti remplacer Bellevue TV pende mo film awe esili mosusu est remplacer alors s'il vous plaît la famille s'il vous plaît pour na bato nyonso baningara ma Bellevue bato nyonso baningara ba théâtre na biso ya ba congolais au sepela no kana ba théâtre otala no ba théâtre olingara mama Bellevue ana 2 chaînes YouTube nga tourner lobby nga tourner lobby nga pe na ndo sa lobby na sala ba vidéo na nga mo so ko tia page na ni na nga mo na nga na tourner lobby so to tourner lobby ba tourner lobby bazali to tourner na ba tega ba topi ba tourner lobby bazali ba topi ba tourner lundi donc c'est comme ça ezate ke biso nyonso ba moto ye jour mo za ba to kabwana ba jour boye ya bato ba ye ba tourner lobby ba tourner susu lobby okuna donc c'est comme ça ndeti lelo eza ba ligne na ne ba tourner biso to tourner lobby lelo za tour ba linda merci beaucoup lelo za tour ya ba linda de ba tourner Papa Jenny, oui, ça va, kitoko. La famille, bateau komela ngai pona kokota na Bellevue TV pour l'instant. Bateau ba kota na ngite. Bateau ba kota na malgré to za na groupe te mais bateau ya moko mo msumta koya bo so za chance na ba pesier tableau à tourner. Donc ba pesier chance na à tourner mais a ozo le souter. Attendez là qui m'a moko 2 ou 3 ba hier ba koti. Pour l'instant, mère azo mais kaso sata ya babongo na mte. Na éviter peut-être à cause ça la main, ndenga na yebi ke eza subongo te na bandaki mutaye à côté et tout donc eza non stop. Toza na groupe te, na te so vous comprendre, toza na groupe te mais eza lem mutaye maman na va na sa théâtre, elle so za chance na singi mte ma maman ba côté à comme ko jouer, elle sous tournage de la benge ya autour ya tomber. Mais ce qu'on dit, c'est la mabongo, et Nicolas, les gars, sont bons. Et il y a des choses qui apprennent et comment. Je vais le soutenir pour la bateau. Comment je vais faire pour aller au côté à Bino, Kuna, Bella. Donc, c'est ça. Où il y a des messages pour la bateau. Quand on a un bateau, bateau, Bayoki, Bayoki, il y a des bateaux, Bagay, Nangazo, Bayakokota. Pour l'instant, de là, ils en ont soutenu. Ils en ont na poussé na bateau soutenu. Merci beaucoup. Il faut parler avec maman Bellevue. Vous avez besoin de maman Bellevue. Vous avez besoin de maman Bellevue comme la secrétaire. C'est à moi et à mon tour. C'est quand je suis c'est un choix. Nous avons manqué biso. Ah bon, Nazali. Nazali, je suis là. Mutu azana besoin asona ma Bellevue na habité
kosola eza neti na ndenge wana ndenge nayebi te mais toza na secrétaire CG na biso Sylvie Eseka madame Sylvie azali na TikTok awa okomeli ye na message akorépondre yo ye nde so okutani na ye à partir ya ye message oloba comme ça pour maman parce que ye nde aza secrétaire na biso madame Sylvie nayebi te bato nyonso baza boyebi aza secrétaire ya bila ya production mais mpona oya mpona osala théâtre na ndimi nano te mikolo. Merci beaucoup, ma dévo. Bon, naokata live awa. Calamité naokata live. Message ya suka. Message ya suka tu message naokata vana na ki. Message naopesa vana ki. Excuse. Femme mariée na canal Congo, na joie na canal Congo, famille bota là, comment ça va bien. To joie qui kuna canal Congo femme mariée, na joie qui na grâce le zolo. Donc perruque oyo eza na $50 au long la kandambu donc eza batisi ya bien. Non te ka ba perruque nanga eza batisi ya qualité ya bien salu. Non te ka batisi nanga ya qualité ya bien. So za na posa perruque ya qualité. Na bi bien qualité. Vietnam ezali tisi normal eza mais eza ya ba qualité ya bien. Voilà ça bien. Oza besoin de perruque ya qualité madame. Ngai boyebi na te kana bloga bien pona boya nanga mutaye na TikTok. Bien na koka kuluka makamba bongo ti problématique à niveau là ndé dans la comité. Oui. Donc, ba perruque na ngeza ba qualité ba ku carré zali ndé on a tina mutu ezali. Donc, oyo ezali c'est à $150 mais nous la nuka muki eza disponible. Nazana ba Catalina, nazana ba perruque ba sorte belé. On ça live na YouTube. Mais en même temps, na tinda ba photo na WhatsApp mutoponi. Pour ça la livraison. Merci beaucoup. Merci. Tout ça la livraison, expédition, puis tout ça là on a besoin perruque il y a bien original, il y a tissu, il y a bien non mais il y a kamba tissu, il y a bien. Parce que mutako bimsambo on a sombi les résultats bimboy bana 6e ba c'est pas résultat ba ba super poudre bozela ba statut mena WhatsApp bomona mukolo moya zoba silisa classe kala anga reposter photo na eti azora diplôme de la super poudre mukolo zoba. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kusala construction, kusala misala ya ndaku ozana posa ba installer le DSTV, ozana posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, ozana posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire.
Le Gmail, c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gedeon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gedeon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Oh nalela.
nasala miniono bongoli yango 0 lobe ezalaki na 10 esenganda oyo bongoli yango na 1 yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bashose kaka mpona bavoiture te